kanga pe ko batela ka libala na yo pourtant yo sala ngote libala bake basaleli mote papa mi se kenyo so libanda mi balobi pe ba pasteur bazo baza ko kabana pe mingi mama ka libana ezake mo elenge na ko so na phone lobi yo na ko kosa kuna na kela la kote kuna ezaka mo elenge bande ko tuna nganini ndio na okende pera musala me o ezande sepela TV. Donc c'est Pelati de les abres box moko anukaka elegine mo sakalate dans des zawana tout ça RTNC tout ça RTGA tout ça tous les chaînes ya Congo donc Kinshasa mobimba bato balinga kotala tous les 4 coins ya Congo tout le monde a Mbujimai tout le monde a Bakongo tout le monde a Équateur donc elengi donc c'est Pelati oswango kano moko ano franchement, bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Bonsoir à tous, bienvenue dans Insta Show. Ce soir, j'ai l'honneur de recevoir une maman servante dédiée, maman Abisso Bénédicte. Yemoka pour se présenter. Bokoyo Kae, tous en atteint moko, Tokolobéa na poko alilo. Oh, ils ont concerné vraiment la communauté congolaise. Ils ont concerné la communauté presque ni sotukak. Ils ont frappé, ils ont baby sa kufa. Si j'ai n'abisso, ils ont dit que banani ba bomi mabala, ba papa to ba maman. Yango na recevoir maman Bénédicte, toi as servante de Dieu, as femme mariée. Na ye to koye bana nuko solo la to limto mekana nuko limbola bana ina ba papa ba maman bana ba bomi mabala. Bonsoir maman Bénédicte. Bonsoir maman Esther. Boni. Qui m'a maman? Yo za maman, en plus aux servante de Dieu. Oyo qui déjà t'aime la suis allé banani ba papa ba maman bana ba bomi mabala. Pona yo elingo lo banini. Ba papa ba maman bana ba bomi mabala. Donc pour nanga il nous kolobaki ndé to teke ba papa maman banane ba mabala donc ils en moko na katwana donc entre ba papa to ba maman moko na bangondi mutu ba bomi mabala moko na bangondi étant donc si je n'en to yebina nteke nani wa bomi moko na bango mutu bomi mais les autres sont là ba kufe koti na communauté na biso mingi liwa ils ont frappé biso. O comme maman qui est musala a koufi. Papa père qui est musala na terrain alali kaka papa a koufi. Et ça suite ya nini vraiment yoza maman abana. Ozana mobali nanda oza maman abana. Pourquoi comme quoi arriver biso ko kufa ndé moi na subitement ko ba bengie kuna maman moko akufi papa moko akufi. Pourquoi ça na biso bongo? Donc ils ont ça na biso bongo pour na kata ba couple qui mieux ozalate. Yango moni ba problème ya liwa ezolanda bongo pona kimia ezate na kata ba foyer. Pourquoi kimia ezolate bino bozali bobala ni mwasi na mobali il faut que vraiment il faut kaka boyo kana kimia il faut de soso boboti bana il faut kaka boza na kimia pourquoi tozana ba kimia te ça dit à quoi loko ni ezozanga ezosala ke ba couple zanga kimia maman yo za mieux placé à kopesa biso parce que oza pe servante de bisous. Ba couple surtout moni ke ba couple ezozanga kimia ezozala mingi ke omoni dialogue na kata ya couple elekaka nyonso surtout tel bien na kata ba couple na biso donc il faut tozala ka beaucoup plus dans la bien il faut ozala ko vivre dans la transparence wana ezala te na kata ba couple so ezomema makambo minene na kata ba couple na biso c'est totally bien na kata ba couple na biso so tel bien ba maman mutu ba ozo ba mingi koleka ba papa ti ba papa hein yes. D'abord maman beaucoup il va pas mandengi na ndengi ya makasi koleka ba papa ba maman mingi mitema eza ya kozoka c'est-à-dire maman kozoka ki mitema eza ya kozoka donc tozo kenevement na moni mato komi na po wana mitema wa maman ezozoka pona nini ngana zozokisa mitema wana eza mingi ba papa bazozokisa mitema ya ba mama
yango moni cause wana mutezo ya kokota na kati emi ba mama na liwa et puis ezo kumapela ba papa bango moko pe na kati liwa et puis ezo tsape bana biso na kati liwa pour baza kokufa pe bana na biso kokufa butu na monde pour na bana ke ba perdre contrôle et ezala mingi divorce ekoti après pe ekoti soit donc ekoti pe liwa na kati susu ya bana. Donc, tu comprends pourquoi mitema maman ezozoka. Et là on ezo mema ke mitema ya maman, mitema ba maman ezoka kawana. Et là on ezo sala vraiment la kati wana. Maman. C'est totalement bien na kata ba couple ba papa na biso bazo zala mingi penza ko tia ba mama kimia te. Ba papa balingi mingi via ba kotelema na ba show. Au mona papa ta muso auta ki déjà musala ulia zonga bazo tanta muso basola na mama mona papa na mama lisolo ezala kalisusu te papa ta na enyo sa kuma kolekisa atele makane na shop mais shop na litoma mo ke pesa ka ezate ola na masolo ko beta na kata shop masolo mo kanini ya pamba ezanga nango tina papa aussi sa musala pa zonga ndaku te alekina quelque part ana kokende wapi on toza nango yango wana akoye bana mteke na tiki bana ndenge ni na tiki mama kuna na benga na bibi na bimaki mama azali azandenge ni na bana ou quand même papa sokso bimi o benga peto bana non c'est les journées à maman et les kindenge pour maman pa yeba ya yo maman pa ko yeba ko maman pa ko benga papa pa yeba peke papa kuna na musala ezandenge nini supposé que papa pa yamba yo aboka ko yamba ndenge ni mama vraiment yanda ka so benga yo ayeba ke kuna et musala les kindenge nini position ezandenge nini maman pas na droit ko quand même ko benga ayeba maman za na droit mais ce que ezaki maman otombola phone a bengi papa ko yamba te ezo sala maman papa za quelque part au mona ko yamba yo lisusu te pour ni o yamba te donc ça va vendre place moko donc ko yamba phone te pour ni papa fa yamba te problème le mususu ya ezana pourquoi papa ko yamba phone te papa ko yamba o place azali se ka yambi o wana pasa di zuati yango ezoboma biso mabema po to pe ali akaleza ka pe bolite ndini po to akaleza ka to zaka po to wana biso na doyete liwe ko miloko pamba pona ninki ba couple eza na kimia te ba couple kimia eza ata mukete donc yozo mona ba kum ko sala ba AVC comme na eloko pamba mama balobi ke biso ba mama gérer sa mbongo lingite papa tata misu boy yo moko zo gérer nie surtout okomi mama balobi eloko ane zo bon papa mitema zo ko zukisa bon mitema comment yé pas gérer quand même mbongo yo ba pesa ka pona bana maman na Esther mbongo kasi o tokolobela ke ya bana ezalaka combien so tali plupart basi mingi o baza pe na bana ngo ezalo mona mama azana bana ndako me aza pe na musana e pasalaka po ani ni koloba ke soki mbongo ngo ezaki pena ke mbongo mo pe ya malonga oyo kokoka mama na ba besoin nyonso na kata ndako donc sala te angravana ndako poko travailler pesa patient musala za passe et puis il faut que nous va la classe il faut ba na classe il faut tika pe ba na nini na classe ma osala tuye wana kutu ake susu musala pona kotalisa ke mbongo wana eza nango eloko te pona muto réussir na vie et c'est ngaka mutu ke papa travailler maman pe travailler pona bo réussir na vie maman papa il faut qu'on vive la transparence ya monde leki nyonso pourtant transparence besoin de transparence moyen moyibi akota te moyibi on a zolo besoin ko mona papa azala maman na ndako mais moi quelque part moi kamuke moko azali kamuke kudute ba moi si to le terme vraiment bien au mona quelque part moi susu azali mais autant la kenandaku papa ozana bana ozana mata mususu makambu ya ndaku moyo kipango bien ezate pona nini moi swana ayeko doubler mutu ya papa biblio ko nsko ça ce qui moi ça remarqué et so ça biso basi kimia moi sina kimia na kozanga yango mona suka mona ta musu makambu etondi na motema suka nango moni ke mutasali AVC suka nango moni mutu e baby o mona moi musu ta musu azaka komila masanga ta kuma komila ba masanga moi musu akuma makambu moko akuma kosala OK bato ba yebi ekala ba yebelie na vie wana te mais tant musu ayebaki nde nzambe te loko ayebaki nzambe te a se retrouver que mutu penda e baby akumi penda donc ko otala konzire
o bayeba ki liboso na o ya lelo comme deux personnes différentes mais cause na ngo soko la ndio mona ke papa mutafongola ki nzela wana ko ti moi ça comme na eterana akomi mais oh maman o ya zana nzambe maman o ya ayebi nzamba ayebi nzela ya prière est-ce que bazala pe frapper na makambo wana est-ce que zo comme na bandako maman ayebi nzambe vraiment zo sambele akuzala pe frapper soki problème ngo yeli na ndako na ye maman o ya ayebi nzambe akozwa mabolongo ne obukana c'est pour nzambe mtapesa ki libala wana akozonga kake pa nzambe wana kotalisa nzambe ke yo mtopesa kinga libala tala libala nanga ndenge ekoti mobulu donc nzambe ni mtokota likambo na ye so ekozala pasi mingi na yo mtokota désordre na kati ya foyer ya bato otangu mama na ke ko ngumba mela nzambe kolela nzambe me yebaka ke mbano na yo pe ezali yo mtokota double na kati ya foyer ya bato mama bele balobi Facebook ezo mama kuna komona alinga Facebook ba camarade yuzo mama oza mama libala na Facebook okubile wa connaissance moko be papa kuta yebite papa pe mona papa asa mobala libala ye personne wa connaissance na Facebook muta na Facebook na ye est-ce que ça maman là est-ce que na couple moko ne boza foi boza la tanda faut za mama za na Facebook papa za na Facebook na ye c'est non yo za malam eza mabe vraiment makasi eza ba cause opezo mama bala mususu ya mwali kamba Facebook pona ngai papa na mama boza baza mutu moko mwasi na mbali basa la Facebook moko pourtant boza la Facebook moko secret na kati ezate boza mutu moko boza mutu moko donc boza la Facebook moko yango nde ekosunga parce que boza la Facebook différent okomona mutu mususu yimo akomi lokola zoba zo seka de mampa o seka donc nzo ata musu mobile azolu la photo ya mwasi moi si kuna na pa na ye mfeza kama mna kwa na ye moi sa koti na Facebook na kwene kana kata ndaku moko mobile pe na kwa na ye moi si kuna mona zo seka o sentir que yo me combine donc ita ko sola moi sa mbali ezate Facebook elie ba tu journée nyo songonga nyo sebiki kana kata Facebook buzoba ezo sala mama kasi omona kana kata Facebook mobile alingi mwasi kana kata Facebook mwasi alingi nini mobile mais olandela boye mobile aza marié mwasi aza marié mais buzoba ezo sala mama kasi na kata okolanda mobile wana aza marié soit tu femme pas aza marié po ozwa nini po ozwa nini siko eloko ezo lekela mona muto pa bomi libala azaki marié na libala ya ye moko abomi libala wakene kozwa kolinga mobile ya bato alors que kodoki pona nini obomi libala place ozaki premier bureau monke place moko za la deuxième bureau pona nini mama babile mzuzo mona papa pesa ka mbongo te papa akipaka ete papa donc ataka papa ataka donc akipara ne mama te papa akipara mama te mama bundana ka nyoso akolia kolata bana azobundana ye moko mona mama abi bon mobalo akipara ninga tapisa ngelo mote ale tikatami akende na yango ba okenzo on appelle olia kenena aki luka ne mususu eza kona bongo te mama non eza solution te wana par exemple si muto biki na bomi libala pona ki papa pesa kate yango esenga ke na bomi libala place okokende wana ta mususu ki azo pesa yo mema bene pe ekopima koto mususu po muto akoka na nyonso 100% azate c'est mieux place au moni ke za libala na yo moko lité bunda nzamba yebi pourquoi alekisaki yo na nzela wana lokwa nzamba alekisa ko na nzela c'est ka pesi yo force ya ko bunda tina suka ya ko lité po ete olonga na libala na yo oza capable ya kozonga ka epa nzambo apesa ki yo mobali wa lolenge na kuteko lobali boso kotalisa nzambe kina za na posa mobali na ngaza to bat ba ko sambela te ko sambela nzambe ezali ke tango osola mwa lisolo ya mwana na papa na ye o tata pena nzambe ke papa libalo yo mto pesa kinga na lingi mobali nanga azala boye oyo sengi na nzambe yango papa moko te o mwana asenga lipa pesa mwana libanga jamais nzamba opesa lo posa na yo yango okokisela yo yango ekotina mutoki ekoboma libala te poke ne kozwa place musu donc place musu na kutu akoyata musu to mona ba vieux pesa na manakata banda ko mona oza na bana na déjà ba pusani mo ba jeune fille na yo mo bana onke kozo mona ta musu akotise yo viol na kata bana na yo donc nie bongi sakaka na mobali na yo aza mutu lele pa nzambe donc mutu a changer kate ezaka nzambe
nzambe ne mtabongo na kate po aza nzambe otikala nzambe mais mutu nyonso o akela me pa ina nzambe aza capable ya soko leli nzambe ako changer bali ba maman pe bolingo servi ba papa te vraiment papa va na table maman ayela e ba siete ne ma lingaka wana ba de ba maman ka ba maman so kala bazaka bona ma o eza ya papa ba toucha kate yeba ni que papa liaka na basanyo lelo eza susu bongo te soko seke sala makate total pe les deux côtés musu ezali ki ta musu papa era kotaka na ndako c'est pas ko chila maman déjà lalaki tani ni oboko vanda ke ndeza kapela ki papa zolia mama za mupanzi tani ni wani bozala musu peut dépendre era zokota mais ce qui a kota kata oboko bon c'est déjà kutango déjà wana te o tirer na bassiette na o donc ça réservé kaka pona ya papa ndenge na ba vitrine vraiment bon c'est na table na yo ti o eza ya papa tanga zokota eza bon pesa eza façon kwa malamu normalement nyonso wana pesa implice ya kata libala papa il faut ça vraiment unique na basali na ye o eza ko yebiki basali ona bana na ndako yebiki basali to toucha kango te eza ya papa. Donc il va marcher bien, il faut que ça la penza bongo. Eza malamu mi ba mama o nyonso sala kangote koke koluka basani moko pende ya kitoko pona papa ko teza pe moko ya kokanga pe ko batela ka libala na yo. Pourtant yo sala ngote libanda bake basaleli. Monte papa mi so kenyo so libanda. Et mais pe libanda on bazaka na baba ko flatter ka kapeti. Ba flatter ka za libanda zo flatter. Pourtant ba ko ma pe place mo. Ne ko mo yebi so ko ba kutu oh fallait na bana ngala mwasi na ngai. Emelo ni ne kosaki ngai te. O comme ko regretter c'est trop tard. Déjà baby si foyer na yo o pandi déjà couple na yo. Ko libanda ezaka mo elenge na ko so na phone lobi yo na ko kosa kuna na kela la kote kuna. Ezaka mo elenge mais tango ko sangana sikoyo. Eza bongo parce que eza ndeni. Omoni mutu o ezaki bokuta na ba tamoro boye boye bana bien te moi si na ndenge na ye aba osala moi hypocrisie moi zomba moi caractère na ye azola po bokuta na tamingi te moi li pe na place na part na ye pe azobomba ki boye moi ndambu azola kisaka ke aneti mutu malamu mais tant que ko na pena permanent esika moko mais pas ezala ke o yo bomba ki boye yo ebi makasiko des places sur quoi au moto pena mbonge et yakana yango comme ko regretter te fa ki na vana na ngana mwasi na nga to fa ki na vana nga soit na mobali na nga et yakana ba shaka ba importance en moto za ki ni pembeni so kaza musika normalement maman to kende pe bangu vraiment yumo zo ki ta ko se présenter te maman Bénédicte uzana bana boni uza servante de Dieu église nini ba pepe na ba yo kabiso ba yo kayo place ni aux servante de Dieu l'église nini. Comme on a d'abord ezali maman Bénédicte, nazali mariée, naza na bana 5, mobali na ngai comme on a ezali Laurent Mosungu et puis nasambela kan église à JKM et pas pasteur Joël. Naza maman moko na kati église o tozo ko travailler musala nzambe na bolumbu nzambe. Merci maman Absa se présenter azali servante de Dieu na église ya pasteur Joël Longo JKM Tite. To yebi que pasteur Joël Longo azapé azako organiser journée moko le 1er décembre. Et ça l'activité moko ko lo bani pour l'activité wana. Activité prière wana o ya le 1er décembre. Eza pona tozomona ba kwa ndenge na ndenge ezokwela tutu na kata mabota tozomona batu kokufa liwa ekomi donc eloko pamba muto mona mutabelite eloko te nini te bozwisa mokaki mutu akufi yango pasteur Joël abongisi mokolo ya le 1er décembre po tezaka na place moko o esenga kabiso kozonga pona kolela papa eza se na kata prière yango to bongisi papa Joël Longa bongisi mokolo ya le 1er décembre bande ko boya ebele to sangana to lela nzambe pona tia na mabota na biso ba souffrance eleki liwa eleki liwe komi loko puma batu ko kufa na communauté na biso congolais batu bazo kufa ebele vraiment mokolo le 1er et pesa meli biso toya tongumba mela nzambe to lela mawana na kata mabota na biso pete nzambe asala bande ko nga bozanga te mokolo le 1er et ko bana na 15h juste ti 17h juste et na dagenam so ko komika na station ya Bikantui obengi ba téléphone obenga ta na numéro oyo désoleka to koyeba koya kozwa oti na station koya noti na église peut être nango donc 2 minutes kaka donc 2 minutes kaka na station ya Bikantui
maman tu connais le connu niveau mais ça qui bana na biso kufa parce que nayebi que maman nous parents sont bazana azo vivre na mwana na ye asana ke fort mwana éducation malama ko linga mwana za bien éduqué elo nyezo sala bana biso ko mona na ndaku ndenge mususu libanda pona nini biloko wana eloko nini niveau mezo sala bana kufa bana mbazo yokate eloko nini mezo bakoza ngo vumeza ya nini vraiment to bon bakoto ko ba divorce biso suite ba divorce ya mo peso me mabana na biso na kukufa modèle wana mais les épées na bana mususu ba ozala pe kaka bien ezo zala nini ezake to bana no ke la soki ka toujours na divorce wana divorce pesa moko et puis écoute pourtant divorce écoute c'est que ba parents donc nzamba zo régner souté na kati na bino wana pour ceux qui nzamba za na kati ya couple ata pa na ndenge nini bokoluka bozwa solution bokoluka toujours bobongisa place mabeza libotika bozonga ensemble bandela pena bolingo na bino ya liboso autant pena ke nzamba saki ke bokutana boko bandela penza yango bozongi penza lo kwenti na tango pena ne bandela tango bandaki mais soko moni ke ba couple ezo panzana ezo sala ke monguna azui porte à cause à régner déjà na kati ya libota wana donc monguna yaka po anyaka ko bebisa ko panza ya moni liwa pe ezo ya kokota omona mwana zaki kotambola na kimia zaki kolinga classe mingi donc papa za lisusu te mwana lingi ko kende classe te moto olandela epe ata mama olobi mwana déjà ata mzo azali ambinga koleka mama oloba na nini mwana omona mwana ke kozo ba camarade moko ya mabe o ezaki ba komi na ba problème batambola na bambeli mona bulobi okiki bachubi mwana mbeli basali boye komeli mwana po nini ke mon papa tanga za na ndako eza pe moko ebakisaka pe un place papa koyeba ata mosusu se mwana ya mobala ngasa mabe akoyeba kogangela ye akovandisa ya teye mwana pe ya mwana ngasa likama mabe aobanga ke papa azali mais soki mama tikali na ndaka ntukanda ke komaka penza désordre kotaka surtout ce qui maman a dit moi tonton moi comment déjà koya au mona tonton wana ba komi konfuka na ndako bana peso ba basi ba koli ba linga mo komi ko guerre na tonton wana bitumba niti msuna yoka ki bitumba tonton konina mwana na ye ozo mona ba mystère donc ils ont pas tapenda donc double na kata mabota vraiment yango tozo senga pena ba couple na biso ata problème ya ndenge nini ata mbonge ya ndenge nini ba donc na nyonso to associer ka nzambe na kata ba foyer na biso yango nde ekolongisa biso. Merci maman, merci vraiment na maté ya ndenge otei ba mama otei ba couple j'espère que ba yoki tozo yoka parce que toyoka kaka maté il faut ka koteya mais balobi pe ba pasteur baza ko kabwana pe mingi mama ba mo bazo te ba mo pe ba séparation na kata ba na ba vie ba pasteur suffisant manga za vraiment ils ont fait ya solo mama wana pe oui ezo sala na mingi meza kitoko te po ba baza basali na nzambe faut ba ko baza la ndebe exemplaire pona ke biso ba o tozo zwa maloba tozo yoka ngo epana ba fo biso tolanda nde bango pour tout la même fois ça va exemplaire donc il défend biso ba o tozo ya pona ke ba on dit bazo tal sa biso nzela da il faut bazala battement bazala pina be exemplaire ko zo ça vraiment ça la pe ki ba couple pe tangizo ya ba mon équipe pasteur pas à bien pour comment on peut bandimini ba okene ma normalement yo posa muta désordre église pe ki na ki désordre moi donc pour ça le pas un petit moto à train c'est des moto à train déjà et donc bébé donc le moins les gens dans nzela déjà mais on so eza déjà pourri et là on peut kende liboso ezate. Ça c'est vraiment merci maman Fomato Landi ba maman Bozolanda ba maman Tété Molaï Bozolanda Gigi Bozolanda Mimi Bozolanda Mimi Masonga Bozolanda vraiment maman Ndengazo te abiso awa to meka mpe ko solo la bien parce que OK ezo futa na ngolo beauté ça la biso et lo mo te vraiment na ba vie na biso. Merci maman Bénédicte vraiment nous répondre à l'invitation na biso bon monsieur papa baza on se plaint babi maman soka sobisa ko sake suki elamba a respecta papa tayo ki la mutu papa te yende azo konza na ndako azo dominer papa za maman ko lobati ça vraiment vrai maman. Oui ba maman mususu baza pe bongo omona maman na kati ndako ye mtalata pantalon papa lata liputa eza kitoko te maman il faut koyeba komitia na place noa ki maman papa pe aza toujours na place papa nda azali mokonza ndako
soki papa azate ndezalaka maman ndaza deuxième donc maman il faut koyeba kotikela papa place na yaki papa nda diriger yaza mokonzi yenda diriger yo maman mais donc tozalaka ke na mutaye ba kopesa mutu muninga respect kopesa kotia muninga ne sika na ye vraiment o papa zo mériter papa mériter pe maman pe mériter o yaye kotia pe maman à l'aise na ndako makambo bele ko sala rapé bien adilu masonga za kolanda biso vraiment ndenge oki ha tia maman mimi masonga à l'aise soki te bulu te ko tia maman à l'aise ko sala pe malamu po biso pe maman to tia pe papa à l'aise et sala pe biso maman Bénédicte Yosa servant de Dieu toujours dans ba prophétesse bazo m'appelle belé bien à l'église songolo paka ni balo baka na lingala songolo paka olandiango siko yo pétant que servant de Dieu ozo mona ba prophétesse ba profession bazo prophétiser pour na mboka est-ce que ils ont peu kolobela yo to olandi moi mon komi ba les autres veulent quelque chose ozo vraiment convaincu que Dieu azolo ba na katwana oui nzamba lobaka nzamba salaka mais tous asko pasi pona ba maloba ngo ezozala vraiment mon côté ponzambe tanga lobaka ko ya teki seki professionnel za pona likambo moko esalama ako ya te pana lobi mosusu e pana nga mosusu au moins besoin de au moins ka même likambo wana donc bozala ka yango nzamba ko linga ta koti sa trouble yo bimita musu yo lobi mutu mususu ngako to pe nzamba talisinga mutu mususu jamais akolobaka moko wana mais atalisi batu nyonso na moko wana to oya lobi opo kene mala pala zake ya nzambe normalement nzamba yaka kotia des autres teke yo tangi komba mutu mususu ngapuna na tangi komba mutu mususu ndeko mususu tangi mususu jamais donc na mukuse pona mboka ezaka ke to sambela to tika mboka na maboko ya nzambe akosala kweta nzambe oyo asalaka itozomo na pe ba pasteur na biso comme si baza vraiment réunité ba sangana po ba prier quand même pour que mboka na biso pesa la sauver tozomo na pe lo kwa te passer na passer comme si azo prier na kana ye et donc je peux m'appeler ça dans la communauté congolaise parce que la pasteur azo tous un problème na mboka na biso faut prier parce que to bi que ndenge moment zo nango eza vraiment moment moko mabe to vouloir ou pas Satan zo venir mais la pasteur au lieu pas à la uni ba yokana pas ça ba prière dans son maison comme si pasteur aza na prière na pasteur aza na prière na ye ils ont ça la peut bien vous mater au moni mungu na za maele mabe mungu na za vraiment maele mabe moni ya tokuba ndeni moni partout au bana nzambe bazali au basali na nzambe bazali eza ya mabe ya bien bazali ya mabe pe bazali siko o ya mabe wana ba ya ko tsa double wana mona ba otete ba ya ko tsa ba o ya bien kenti boyo kanisa nini ezala te pour place boyo kanisa ni pas besoin de solution pour ça ba sangani boza uni boza toujours na likambo moko bozo na décision boko manango tina suka po boza uni mais place au des autres des ali boza na kata koyokana te boza solution likambo boza na besoin ezate yango ba o baza ya vrai wana ba sali na nzambe o babanga ka nzambe o bavanda ka tangu nyonso na makolo ya nzambe o tangu nyonso nzamba zo so pa mafuta na ye likolo na bango ko ete libota na nzambe ebikisama en tout cas papa na nga boza na boyokani pour te tant bilo boza boza ini bosimani main dans la main desika onzambe akorégner. Merci maman Bénédicte de nous répondre à l'invitation à biso. J'espère que vraiment conseil na yo ekoti batu balandi biso et merci vraiment la public où elandi biso na pourquoi lelo. Merci derrière la caméra c'était Aimé Bossitapen, il y a couloir des stars et merci, au revoir, à la prochaine. Avec Sepela TV, besoin que tu aies ma banyongo ezate. Pour pas na biso nyongo ezalate, ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an non foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Komi tungsate maman, komi tungsate papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non. Et je te dis on va na ndako Roka Bilinga Sepela TV. Et même si tu as mon bolugi, beaucoup de franco, na MG30. Na MG30. Chérie, akalinga pe aseki. Bon, il babilo, mais c'est bon na studio. Za obotama. Ya ko donke mutune mtela fosa kabilo mutasa. Dikoko tala tongwe silikotana. Nafungoli miso nzamba zongi simpema. Tokutano via wa.
C'est un couloir de salle comme le Landa Kusikoyo. Et ça couloir de star. C'est tout l'absence de la qui est vide danger qui est niveau comédie. Oh, elle va Kofi. Oh, vide danger alors que Batbali. Nalinga kay na bomwana. Tolingana na bomwana. Alinga kamukapara. Alinga kamukapara.